Alors, abonnez à Bissognon Soya, Émergence One TV. Bonjour, tout comme bonsoir. Et ça dépend de Nangonga, au besoin de Bisso. Ezali, moi, Nanabino, Dekonabino, moi, Nakoli. Donc, désormais, vraiment, beaucoup de temps na Émergence One TV. Les lots, tout ça, il y a Bino. Senteuse, il y a actualité politique, il y a Maïnyoso, Ezoli Kanambo Kanabiso, notre très cher beau pays, République démocratique du Congo. Napoya ya liboso, Torolobe, la voyage à Mokonzamboka donc, fait ya consultation et puis Mokonzi. Depuis Lobi Napokwa, Azomi Namboka ya Botswana, na place accueilli ko participer dans réunion moko d'urgence ya SADC. Parce que boyebi démarche à chef de l'État depuis prise à pouvoir naé na diplomatie na biso o ezalaki en Berne. Alors falaki ko sala ba ko sillonner bamboka ebele pona ko redresser diplomatie na biso ezaki vraiment ya kolala. Yango monaki kenon na politique ya bon voisinage parce que munguna l'air ayaka pona ko attaquer à car toujours par pays moko voisin. Yango bomonaki kenon sur 9 pays na biso voisin nyonso mokonzi a betaki tour pona ko réchauffer relation diplomatique o ezalaki en Berne parce que boyebi voire même maison Schengen ezalaki bloqué peuple congolais pona okende libanda azaki na obligation ya kokatisa kokende Brazzaville. Alors ebele babandaki ko comprendre sens ya voyage à Mokonzamboka te. Alors lelo ba consultation esili fruit nini consultation et quoi porter na développement ya peuple congolais, na amélioration ya ba conditions de vie ya peuple congolais, na stabilité ya peu na est ya mboka parce que ba enjeu soana ezalaki évoqué na consultation ya chef de l'État parce que boyebi l'air toponyme au Mokonzamboka degré au tokutela kimboka mboka ezaki vraiment chaos. Mboka ezalaki parteur parce que ba entreprise nyonso ezalaki vraiment parteur ko bandana ba Miba ko bandana ba SNCC ba Onatra vraiment plusieurs sociétés ezalaki parteur voire même plus grave ba mbongo ya go pass mbongo ya passeport et bandaki ko kende na famille ya Kabila donc ba tumo boye ba beta de loterie po boya na Congo ba ye na Congo ba kamati mbongo na biso ya mboka babanda kosala nango ba aventure alors que toyebi biso nyonso ndenge bato wana bayelaki na Congo donc l'air moko epesaka biso esprit moko ya révolte ya kenon les choses ekolekana ndenge bandaki kolekana liboso te yango monaki chef de l'État a initié ba consultation ya kobengisa ba congolais nyonso tout autour d'une table kosolola maye etali avancement ya mboka na biso banguna ya peuple congolais bazali ebele tellement ridicule et boumaka bango te ridicule pona bango bateka yango soki wapi je ne sais pas moi parce que baza batu moko bako fongola même pas monoko baloba mboka neti Congo tili nzanza ya tomate il faut euta libanda mboka neti Congo Torobanda ko importer ba biloko neti ba loso te neti ba farine te. Alors politique nini o Kabila metraki en place pour na kotombola agriculture na biso. Alors ayaki donc ako abomi miba asali miba nae. Abomi jekamine asali jekamine nae. Abomi SNCC asali SNCC nae. Donc ye abandaki ko évoluer bongo. Yango mboka munene neti mboka na biso RDC tozala na budget ya 5 milliards yalaki inacceptable mais tozu chance zamba sungi biso nzamba yoki prieur ya peuple congolais ya tozu président oyo azali 100% congolais président oyo alobi kenon ba congolais nyonso boya to sangana to solo la Congo mais tomoni soi-disant FCC baye oteno to participer te bango moko wana na suka oteno to ya to participer mais non mboka ekamba makana accord te mboka etambolaka oteno na coalition songolo mpakala te coalition ezalaki
oasis pour na criminalité parce que criminel ebele bakimela ki na coalition bango babulaki ke non coalition ezali oasis baya babatama na criminel so o bango baboma batu baboma na mbongo nyonso o bango bapia bango babulaki ke non coalition ezali oasis pour na bango baya kobatama. Alors na chance au mokonzi apesa ki bango au nom de la paix parce que chef de l'état atalaki mboka ezalaki na kao mboka ezalaki parteur fallait ko benga baninga toya biso nyonso to gérer mboka ensemble. Mais ozomona ke non batu otozali na bango na coalition au nom de la paix au nom ya unité nationale mais batu wana bazo bloquer mokonzi mboka pour na mettre en place projet na ye parce que baebi ke non batu bako seka bango et puis bazo seka bango déjà parce que gratuité et enseignement ezaki na kati ya constitution pona nini gratuité ezaki mise en pratique te parce que batu moko boye bazaki na ba intérêt moko égoïste intérêt moko personnel ya ke non bango bazala toujours mboka nini oyo ba inspecteur ya finance babandaki kozala te. Donc mutu nyonso azali na droit ya kosala ndenge alingi koyiba ndenge alingi yalaki na kala soki oyibi koto oyo o détourner mbongo ya SNEL o mbongo ya SNEL ekwei na mai Kabila kolongola yo abwaki kote mususu. Fachi aye na état de droit. Parmi ba œuvre na ye ya liboso alobi natananga il n'y aura plus de prisonniers politiques. Ba Frank Djongo bakangama na prison babela kutu baboya ko bimisa bango mais Fachi alobi batu nyonso babima libanda ba examiner ka ya mutu moko bango tu bazali libanda. Fachi alobi plus question ya ba cacho ya fortune donc ba cacho ezalaki reconnu te. Combien de bandes qu'on a biso babandaki kozala tracassé na Pascal na Rompoenga bana ipen mais na mboka na ye au mona mtu ayeka bro like sa carte sala boy mais babilo konyo sona ba tracassé nyo sona ya la kité. Chef de l'état afungola ki mutu nyonso mutema aye na démocratie mais ana batu oyo ba acte bango bazali ko poser bazo pousser chef de l'état comme un dictateur alors que Fachi azali dictateur te Fachi azali démocrate yango bomoni bato babandaki koloba lobi oteno république de juge oboena boy mais awa bango na bango babebanaki kuna na assemblée nationale na ndenge Janine Mabunda a violaki règlement d'ordre intérieur Fabrice Pouelakei a saisir conseil d'état ebele babulaki ke non ndenge justice ezalaka na époque na bango injustice ya ke non ba juge ba procureur ba magistrat babandaki kozwa ba injonction na bango mais Fachi justice ezo travailler na indépendance nyonso. Lelo Janine Mabunda oyo a critiqué justice lelo ye moko azali sauvé na justice wana oyo babandaki koloba la république de juge mais justice wana atali a examiner dossier alobi dossier ezali irrécevable donc ezali pona koyebisa bino ke non Fachi azali na temps ya ko instrumentaliser justice te Fachi azali na temps ya kozala derrière justice te mais justice yango moko nde eko travailler na indépendance nyonso sans parti pris. Alors fala ki FCC ba renir courage na bango. Janine Mabunda jusque là silence radio ata koleka na média pona ko remercier justice asali yango te pona nini soni eza pona ko yebisa bino ke non vision oyo Fachi azali na yango pona RDC ezali vision moko oyo ya ke non Fachi alongoli mboka na maboko ya bapaya ba Rwandais ba Burundais ba Ugandais o babulaki ke non Congo yalaki cop na bango Congo ezalaki pépinière na bango. Imaginez-vous mbongo na biso ya nation mais elongwara Congo ekeyi kofuta bapaya na Tanzanie la police tanzanienne armée tanzanienne mbongo na biso ya Congo elongwe Congo ekeyi kofuta ba militaire rwandais na la police rwandaise.
Et puis nyonso wana ebanda quand ebanda depuis 2003 na ba accord oyo secret Kabila asinyana bango babanda ko semer insécurité na niveau ya est bango babanda ko profiter babanda ko piller ba minerai. Mais yo ozimbo kaneti Rwanda bozana ba usine ya transformation ya coltan ya cobalt alors que na mboka na bino matière première wana ezalité biso toyebi Rwanda na koboko la bibwele na kamwa agriculture toyebi Rwanda na makambu ya coltan te makambu ya cobalt te. Mais kaka bango moko wana bazali kosala ba laptop bazali kosala ba appareil na ba minerai ya RDC. Alors pour ba zwa ba minerai wana fallait ba fabriquer ba guerre oya kenon ba bomi ba congolais ba piller ba minerai na biso. Voilà ce que le pourquoi Fachi ayaki na vision ya la politique étrangère ya koloba ete guerre ya Rwanda ezali guerre ya koengager bitumbate ba muscle te parce que batunde barokufa et puis l'air batu barokufa est comme un génocide et comme un crime contre l'humanité. Ezali na façon ya ko résoudre la guerre wana façon nini to système nini ezali sur le plan diplomatique. Avant ya ko passer par la force supérieure, fallait qu'il Fachi a sillonné Grand Lac Mobimba, donc Afrique, donc sous-région Mobimba, yango bomonaki kenon Fachi azala na Rwanda, Fachi kenda na Burundi, Fachi kenda na Uganda, Fachi kenda na Zambie, Fachi kenda même fois na Angola, Fachi kenda na Tanzanie, Fachi kenda na Gabon, Fachi kenda na Brazzaville. Nyonso wana eza pona nini ezali pona kosala otobengi réchauffement diplomatique. Fournisseur to ba parrain na bango bazali na Kinshasa. Parrain na bango numéro 1 ezali Joseph Kabila en complicité na Paul Kagame. Yango na lobbying tout Fachi asali. Lelo petit à petit kimia ekomi kozonga mwa muke muke malembe na est ya mboka. Alors ce même gens là oyo biso toyamba bango na mutema mawa après batwana baye oteno Minembwe ekomi commune basanka pare na Minembwe ekoma ya bango na ba plan na bango machiavélique o balaki na yango ya ko balkaniser Congo. Alors que Fachi a déclaré que non les Banyarwanda o bango ba mibengaka Banyamurenge sont les Congolais, surtout sur le plan politique. Parce que batwana babandaki kotambola na mensonge ya koloba que non voilà tozali discriminer tozali boyena boye. Donc mensonge na bango o babandaki kotambola nango voilà ki basukisa bango lukuta na bango na koloba ke no bazali ba Congolais. Pona ba cabinet ya ba lobingo batambola kana na lukuta pona kokosa ke no voilà bazali ko boma biso bazali ko discriminer biso yango bomoni ke no batwana bazanga maloba. L'air bazangi maloba falaki basala nini falaki ba déclarer au Minembwe ekomi commune. Oyo esisitaki couleur ya peuple congolais bomonaki à l'immédiat Fachi a annulé yango et puis sur papier. Donc batwana bazana ba ruse moko boye ya kenon basankaparé na mboka na biso. Alors Dieu merci toujours président oyo azali vraiment sage makasi lukuta na bango esali nini lukuta na bango esuki et puis Congo ekozala uni Congo ata mokolo moko te ekozala divisé yango omonaki kenon Fachi alobaki soki to continuer toujours évoluer na bato dans l'hypocrisie un jour bazali maele mabe yango monaki Fachi bengi ba force nyonso politique pona kosolola Congo ata mokolo moko te biso to kosala politique à débauchage eza politique ya FCC parce que bango babomaki économie pour peuple congolais abanda kolela libanda peuple congolais azala na valeur te. Mais depuis que Fachi au pouvoir les lots partout dans le monde bazali ko respecter biso
pour nanini parce que tozui président Oyo azali 100% congolais. Voyage ya chef de l'État na niveau ya Botswana akei kosala nini. Chef de l'État azali ko participer na assemblée extraordinaire ya SADC parce que boyebi bien que non azali vice président ya Union africaine déjà na mois d'avril azokoma président ya Union africaine. Alors na ba père na ye kuna baye ko apporter le soutien na ye par rapport ya ba plan machiavélique oyo Kabila tonton maintes fois pour na ko beta coup d'état accueilli plus loin qu'on solliciter aide ya Angola, mais heureusement que non Fachi en tant que visionnaire ba pays nyonso voisin bazalaki na alerte yango bomonaki président angolais a dénoncé à lobby batouana ya FCC banyataka lisusu raté l'air balongo wana baké lisusu ko solliciter aide na niveau ya Zambie pona ko banda rébellion na niveau ya Tanganyika place Zoé Ali ya kenon ba créer guerre ba embrouiller mandat ya chef de l'État pour azanga moyen ya commettre programme naie en pratique programme naie en marche en complicité na église catholique. Lelo fachi aye makambo ba AVC sila makambo ya ko raisonner trop na makambo ya ba frère et sila mais ezali na batu oyo bazali ko combattre gratuité ya enseignement église catholique avec la Kabylie mais beaucoup combattre gratuité ya enseignement pour na nini parce que ba parents nyonso bazali ko bénéficier na yango. Les lots Chine, ceux qui sont Chine, les lots qui Corée, ils Corée. Et ça, à partir, il y a système nabango, il y a éducation. Leur jeunesse, ils allaient bien formés. Ils allaient yangonde avenir et à lobby. Alors, Kabila, il y a qui un système, il y a kobomana nous éducation, système, il y a éducation nabiso. Tofandina y a 18 ans. Mon colonie ni Kabila a bêta tour, atana IEC. Atana Ista, atana campus. Mais Fachi aye pas même une année. Campus depuis Batonga yango ata peinture à pamba batikala ko pakola yango te. Mais Fachi aye ba toilette ba makambutu ba homme nyonso ba retaper yango. Ezali fierté pour na biso peuple congolais. Ti Fachi aye na gratuité et enseignement, ezali que non éducation ya base. Ezala kitoko. Parce que bana wana lobby ceux qui bazali éduqués, ceux qui bazali bien formés, ils allaient trop dangereux pour la RDC. Alors, Kabila Tibatunaye les lots bazo courage. Et à Kolobao voilà boé. Pendant 18 ans. Société nini, entreprise nini ataya biloko a paiement. Oh Kabila Tonga. Donc à Tikeli jeunesse Kuluna. Atikeli jeunesse Paris Foot, Atikeli jeunesse Kimouibi, Atikeli jeunesse Kindumba, Asali et Loko Moko T. Mais au contraire, Aïla Kindekop, à s'enrichir, à comme riche, à comme boss, Yango Moutebanda qui est intéressé. Alors voilà que non. FCC, PPRD, dans la Kabylie en général, va disparaître de gens à scène politique. Et puis, va causala poursuivi dans la justice pour na ba crime contre l'humanité pour ça, pour na ba crime économique oyo bango basala. Yango bomoni ke no batu o babandaki komi benga batu puissant. Là je prends l'exemple ya Kimbembe. Ex-directeur général il y a Onatra les lois Alina Boloko na camarade naé mais batouan ils étaient là badonyo se koya ba détourné ba tient ba poche donc ba kaboli ba pourcentage na FCC yango bomoni ke non batouana batali ke non cop na bango esili. Voir kutu na Rwanda kakao. Depuis que Fachi est au pouvoir, économie na bango ekiti. C'est pour vous dire que non, RDC y a là qui gâteau
ya ba payer ebele nani apesi bango makolo muta apesi bango makolo ezali Hippolyte Kanambe Kazembere surnommé par Baba Kyungu Joseph Kabila. Alors yambala oyo toko tolérer buzo bata mukolo moko te yango bomoni kenon mokonzi avant loba akeina na niveau ya Botswana na réunion ya SADC après ce qui a zongi awa dimanche piololo robeta parce que majorité eza nango déjà donc mobimba batu lukwebo aza songi na ba une affaire ya ba 80 députés Moïse Katumbi 114 députés Palou Baye puis Mwabilo aye ba AAB wana baye alors que ndenge ezali wana à bientôt là arrêt ya cour constitutionnel ba plateforme nyonso bazo reconnaître yango te ezala FCC ezala Lamuka ezala cash yala ki ba plateforme électorale. Alors mutuna mutu il faut azonga na famille politique na ye na parti politique na ye toye ba poids ya moko na moko. Alors que FCC baza batu o ba yebaki kenon ba piemboka basali ba congolais mabe ebele alors babula ki soki babimi na label na bango ya PPRD ba ko voter bango te. Voilà pourquoi ba créer ba structure ebele ba AAA ba AAB. Mais heureusement que dans tous ces mondes là bazali ba congolais ba réunir courage na bango ya kokende ko kutana na chef de l'état pour apporter un plus na bango parce que ezali likambo ya congolais ya ba congolais nyonso du fait que non tozala diviser du fait que non tozali kotrene na tribalisme nde ba rwandais bazali ko profiter yango moni fatia consulter batu nyonso voire même ba généraux ya kalao bakotaki déjà retraite ebele Kabila empoisonna bango mais fachi a honoré bango a bengisi bango ya koyebisa bango que non ba porter expertise na armée congolaise pour être munguna azanga place ya kocha lokolo yango bomonaki que non mikolo déjà après meeting aérien oui, salemaki na ville province de Kinshasa, meeting aérien mususu ezolekana déjà na niveau ya Beni ba minduki ya Kibomango ba dépôt nyonso ya ba arme ezali rodé nyonso wana eza pona koyebisa bino nini ezali kenon l'air fachi azali ko dissoudre Assemblée nationale ou soit konomé informateur ya sika awa mutu nyonso oyo akoya na mbriema akokutana na peuple congolais na nzela na ye akokutana na armée na nzela na ye parce que bomoni kenon na diplomatie ya chef de l'état après 40 ans nde ambassade ya Israël ezongi lisusu na Congo ezali déjà ba signaux fort yango bomonaki kenon mokonzi avant voyager mukolo ya lobi ayambaki plus de 10 ambassadeurs oyo bayaki ko présenter ba lettre de créance na bango na kati na bango ambassadeur ya Israël oyo bazali déjà na Congo ezali pona ba raison politique pona ba raison stratégique parce que boyebi bien en matière ya renseignement Israël mutoroté les mazalités. Alors Fachi azali déjà ko travailler en collaboration avec Israël na États-Unis d'Amérique. Yango moni kenon tata mandefu ya kingakati criminel azoye bata kubandela wapi akosukela wapi. Baebisi déjà aluka mboka oyo akokende exil. Mais eloko ya kokama total arabo yo teno azokende exil na Rwanda. Omoni sko marambo donc toyebi ba nationalité na bango sikoyo donc communauté internationale pe lobi na Rwanda yo kokende kuna te parce que ozali kamikaze na place ozala humilier net Kadhafi net Laurent Gbagbo ou soit oponi liwana yo ou soit okeyi Guantanamo ou soit oke exil na États-Unis d'Amérique ce qu'on a États-Unis kuna bakotika yango bomoni ngo ekasa jabeti formol akosi oteno Kabila kokende na investiture à Joe Biden na qualité nini Papa Botika Lukuta, toi ba mikete. Alors biso nyonso tozali sima ya chef de l'état. Il y a Hippolyte Kanambe Kazembere na tata mwasi na ye Jeannette Kabila, soi-disant. Donc ba ma passe à moko boye, o li passe à botami na 71, o li passe à botami na 60. Bino bo mona biso pena ba mike. Donc to timbeli bino, to timbeli dia cop na bino ndenge bozali wana boye ko la déjà konage. Alors nazoye bisabino ya no Kabila aza soso ya bonane ya ba peuple congolais tozana isengo makasi ya kozala na président 100% congolais donc ezalaki ndeko na bino mwana na bino mwana koli
Numéro nanga ezali toujours les mêmes. Plus 243 89 784 33 42. Plus 243 89 784 33 42. Bato babengaka ba intimider, bato babengaka ba finga ba intimider, ba sala ba menace de mort. Muto arolengi sanga azate. To passer 38 ans en opposition, ezala Shadari, ezala Kabila, atana souci at batira lo kanga été. Mais biso déjà na âge, il y a 17 ans, 16 ans, na zalaka dia prisonnier politique. Maintes fois pour na parti. Donc, mutarobani sanga na elo wazalité, alors chaîne nabino yangwana émergence One TV, boss abonner massivement. Big up dans les prochains numéros.